Bandi film moko, bande ko balandi merci, wapi bozali, pe boza kolanda. Toujours avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Yes. Toza wapi mokolango tala lisolo. I was with the Commission of Police. Nanda komoko tala makoleza kotambola. In my favor. Tozoyoka moto aza kosoa na telefone. Moto pasa kotambola bakoto yo malembe mwana mwasi. Mwana mwasi onde nani? Sharon? Sharon? Yango babeleli ye patalisima. Love and lies. L'amour et les mensonges. Showed me Bolingo na lokuta. that the contract Azo benga na téléphone. Alors, oyebi mon commandant, c'est que je vais dire, comprenez là. Vous êtes prête pour l'école? Token école. Non, papa, tika ko kumba ngati na ko benga chauffeur à memanga. Voilà moi na patron. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Na kende ko tiko école. Non, papa. Non. Ozana babisike bele fo kende na yo. Hein? Pardon, ngape na na nzela na ngana kei. Non, j'insiste ma fille. Pourquoi? Naibi komi batela quand même papa. Oh, est-ce que komi batela? Yo mwano, elobini ni keno fola ta lokola mwasi andumba. Salut chérie. You have some meetings to attend Oh, to. yo posa bisika okende lelo na mono bimi avant. Alors, non, naza na rendez-vous kande na salon de coiffure. Une famille. Maman tu ni bongo lati boy pourquoi? Juste na quel institut? On a dit au coquin de l'école, mais aucun ne quand même pas na bilamba oyo. Maman, Sharon, Namoni maman nous a raison. C'est vrai ça papa. No, Bon, juste. it's not that Bon, serious. ce n'est pas, It's c'est pas grave. Bon, d'accord, coquin a épée. Non, papa, c'est là sérieux quoi? Eh Benjamin. Non, azola que que notre ça famille moko malédiqué ou quoi? Ooh, I need to run. Oh, d'accord, on a en retard, je dois aller. You guys sort this Alors, out. bossi salikamboyo. Papa, yo ndelo bela maman. Yeah. Bon, Yeah, I'll send the driver to drop you off. Let me know. ça va, ngana keimo. Pour l'instant, botikala, ngai na kei. Bye, darling. Au revoir, au revoir. Voilà la famille. Oyebi mwana kobima moboti tala ndenga kolata po akofingisa ndako mobimba. Et te comprendre banane yango baza na histoire. Famille moko noble. Libota ngo bandeko basi bazwa. Mwana patron ye wana kenda ake université. Sharon. Comment nanzela coup de fil. Donc azana chauffeur personnel. Hey Doris. Hey, salut Doris. Hey ma copine. Comment ça va? Okende institut lelo. Bon, nandimite na okende école lelo. Okay. Ok. So what's your plan? Siko ba projet nous anini pour na journée. Nanga lelo na okende nanga ta promenade na ke cinéma na ke na ta na esika moko bobi na meli ata mwa moko na liata shawarma na se détendre. Ah ngape na omona ka ndengwa na journée ngo pe na za posa otanga te. Bona ya pa na yo te. So na komi to planifier de to c'est la journée lelo. Zelanga te. Ma copine yaka tokutana. Bye bye. Hakim, Go straight to Yala. Doris' place. Kende nanda kwa Doris. Toko manon pa na ye. Ah, mais ceux qui patron comprendre que toke université Ask te. your opinion. Na tuni opinion na ote. Ngana lobby, yo sala o ngana lobby. Oui. Oui boss. Kasi yo to sate madame no yewana. La fille à papa, fille unique ya famille. Moto kana chauffeur disponible. A changer direction. Omoni influence baninga. Coup de fil à pamba. Moninga lobi na oyate na kenanga ko tetuka te na melata mwa moko na ngate. Ye pa lobi posa classe zate. Influence ya millier pe ya bato. Tomoni mwana mwasi moko kote oyo nani wana. Mwana patron alobi yo chauffeur ozoloba mabe. Osala te o nazoloba. Ale vanda na sima. Azui volant po alinga kende bisika ye moko alingi. Donc mwana mwasi alingi libertinage.
so pe age yango yango nayebi te Look on his face when I akomi na Doris master alobi akokende classe te bachange banzela ma copine jeune na kantini nabwakisi eti aye abondeli nga mpe nalobi okoyeba lelo abandi kolela lokola naboya ye omoni masolo yango bana université me masolo ya bajenda mibali na bacopain master tokende nzela ni Let's go to your bon brother's house. toke kasi na ndako ya copain na oti omona jo na o te omone lelo te po ani Sharon T. Sharon tala Peter o bolingani lelo tozalaka na ye baninga kala ya bomwana ko décevoir mutu wana te o azaka moninga na ngai ya kala ça va eza bongo te Already ditching ah school to go naza na see posa him again. namona moto me moto yango mpe na omona naza na posa nete lelo nini yango kaka Hook you already. oyoki masolo nzoka chauffeur na nsima Fine. lokola ye batie mopanzi azalaka wana azela salaire na ye po salaire elongwa te Is that a yes? Yes. tokende pa na ye tokeka kuna tokende kasi te Love it. ça va omoni nzela Let's hope. ekomi nini ono bacopain donc influence ya Doris mastanda alobi ye palandi yango wana omonaka bato mingi babotama malamu me influence ya bato bazala na bango I guess we call it out. baninga babebisa bango bango mpe bakoma mabe bapola mpe fouiller les mauvais compagnons bible ezoloba malamu pona baninga pona po beba te I'm very sure Peter will be so excited. so amoninga lelo surprise na sala ye asepela fort Well, I fo sala mpe basurprise ke bambala moko liboso batuta mutu mwana mwasi moko boye abande koleka nani atuti nini yango mutu otuti mutu te mutakwei bango nyonso panike babandi koluka nani wana batala nanu oyebi ke Sharon akumbi na loyenge akumbi kaka lipo atuti mwana mwasi moko nini yango boyeko tombola te wana eza erreur tomema ye te tala so kaka bakangi biso na la police eza prison oyebi yango malamu tokotiki mpe awa te azoki malamu tolongo oyo tokende na biso Sharon tika ye na boye na ngai nakende boloko tosala nini o tokei Sharon tika ye mais s'il te plaît madame so totiki awa mpa kokufa Hakim yo landa maloba patron na yo kobange bandi esali esomo ok sikoyo moto aza mpe na nzela te sava yango nde nalobi moto aza te tolongwa awa sundola ye tokei oyebi ke basundola mwana mwasi moko toyebi te batuta na nzela oyo likambo nini bino bana bapatron motuka sika basombeli yo okumbi yango mpe na loyenge soki mwana bato akufi bandeko tozawa batiki ye na nzela nani wana basundoli ye omoni mwana université nzela echange aki kokuta mpe na likama alors ke baboti na ndako balobi mwana akende kotanga bayebi kaka ke mwana mwasi akendaki université bakomi na nzela makama ondire bazongi susu kaka wana do baye siko parfois barécupere ye Where did she go? ebongaki wapi dispari alalaki awa te awa ko alalaki awa I picked her up. moto azwi ye amemi ye bon moto mpe tomoni awa te sikoyo ntango azwi ye s'il vous plaît nalobelaki bino ntina kozonga mpenza te sikoyo tozwi eloko te avant makambo eyinda tolongo awa oyebi ke moto batuti abungi nzambe nanga soki batuti moto akokufa ye ke bafilme kobeba mwana mwasi oyo azokumba mpe atuti moto akokufa naza si mpo moto yango alimwe kaka boye eyebani te ake wapi abimaki na ndako bayebi kaka ke akendaki université donc Sharon mpe azongi ko. Good evening, Dad. Bonsoir papa. Good evening, Mom. Bonsoir maman. Evening, sweetheart. Bonsoir ma chérie. How was school today? Boni, classe elle qui bien? Très bien. Yoka lokuta. Mwana oboyi koyoka kotosa baboti kozala matoi mangongi te makama nyonso bando kobomba un jour ekoyebana po eloko ebatama libela te. Bamati na mesa pe ye pe yoka basamblant
nde tsukuta eloko ya te. Ondira yebi likambo. Azana mawa mawa. Were you at school today? Est-ce que okendaki classe lelo? Careful. Qu'est-ce qui se passe? Malembe. Careful. Prudent, sois prudente, hein? Malembe. Nini yango? Nothing, Mom. Non, et le côté maman, ça va bien. Et ça kaka I que think it's just too spicy. namone leki be pis na ba pilipili belé. Mela mai. Abando ko sera bilei makambo. Doucement ma fille. I don't think I'm hungry. Nandimi te na zana nzala na olia te. I ate at the school Bon, canteen, so I'll en tout cas, just go. Neleki déjà na institut, hein. Na posé une question moi la moi si. S'il te plaît, ma femme. She's been at school all day. Aouti école journée mobimba, tika ya pema. Yes, Dad. N'est-ce pas? I don't know why Oui Mom papa. always sees me Nebite as a papa bad poni child. mama mona ngaka mwana mabe. Stories, or even Oh, actually, alingaka na loba makambo he took me lokuta to po anini. school, Na lobi na he ke waited for classe. me till I finished Sikoyo lectures and chauffeur then zaki wana zela kingati na But you're sisa never gito bimi interested in what I have to tozongi. say. Siko You nyuso na always loba want mama to lingaka kate. Amona ngaka mwana mabe. Non lié te papa, au revoir. Abeti pe maloba na ye, à se couvrir. Abeti justification. This girl's on space. Tala quand même peu toléraka mwana na yo, elle est un peu tolérante. I do not trust Sharon. Naza na confiance à Sharon te. I mean, it's not like she's giving Non. us any reason to Na lobi te ke eza na raison ka ton dimla oya lobi. So Mais spoiled. mwana nanga oyo to gâté pe trop. Unapologetic about her rude behavior. Alors sikoyo, nani ozala responsable ya ba comportement comme nango? What's with the attitude? You overindulge Oh, her. do yonde muto komisie na niveau wana. Now are you going to reject Sikoyo. food too? Okoboya pe kolia bilei lokola ye. Voilà problème ya éducation. C'est comme si ba famille riche bakoma na problème po bazaka na tamu kie liboso ya bana. Tamu kie ya kolandela bana. Et voilà azalaka sikoyo plus na baninga pe na influence ya libanda. Nalobi te ke bato mbongo bazanga tango pe ba edika bana mabe, nalobi yango te. Mais plus ozolandela mwana, plus oko comprendre yende nani. Pe ako comprendre éducation ni nopesa ye. Nzoka lokuta na ndako ese banda. Donc Sharon azara déjà na bagenda na ye. Lelo nde kokima classe akende ba kote wana. Likama na nzela. Atuta mwana mwasi moko. Ah, mokolo lelo ebandi mabe. Tolali. Koma na butu ba image ekomi kozonga. Evenement esalamaki na moi. Na motuka yenda zaki kokumba. Abimi libanda po tuti mwana mwasi. Atala boye dispari. Ekomi lokola ndoto. Raisonnement emati ye. Tala mwana mwasi ngo batuti nzoka lamuki. Atsimbi na lipeka. Ah! Mona ye na makila na monoko abanga. Makile bima ye ndeti mutako kufa. Sharon na memi ngambo. Azangi kimia na baponge komi pasi. Butu komi molai. Au kangalisu te. Na tongo tongo. Ye azobima kende na ye université. Misa tu batele mi liboso na ye. Oh, do ba yebaki ke fo bazela ye toni. Good morning, Dad. Bonjour papa. Good morning, Mom. Bonjour maman. Good morning, sir. Bonjour monsieur. Suspense. What's going on here? Mais qu'est-ce qui se passe? What happened here? Nine komela ki o lobby. Yesterday, Lobby? I told you. Oh, already, na Mom. lobela ki bino déjà maman. I just went Na to school, kenda ki classe and then I came back. pe and- suka na zonga ki nanga. Detective Sam is Alors, going to see inspecteur you. Sam aye komona yo. In fact, À vrai dire, he has come to arrest ayende you kokanga yo. for hit and Parce run que case tout that ki took moto na place motuka yesterday lobby at GK na Road. route nzela babengi ajike. Yote. So, Alors, are you going to start talking siko now? okobanda koloba vérité ou pas? Oh, Oh, you prefer ou bien au préféré talking when oh you lo get to bango the bien station? tant bakomemo na commissariat. It's Non, your choice. c'est ton choix. Mom,
Maman, pardon, ezalaki erreur, maman. I didn't mean to. Nasalaki yango na côté, maman. I didn't even Nayebe kutu te ndenge nini aleka liboso na nga. Maman, pardon, limbisanga. Papa, nayebi te, na okende kasho te, papa, pardon. Could you? Comment oses-tu? I mean, how could Comment you oses-tu? do this? Okobomba makambo pa na biso. Sorry, Dad. Pardon, papa, pardon. We Na went promettre. back- we went back for her. Tozongaki na place yango. Sorry. Tolinga tobongisa mais pardon, pardon. Sam, Alors, messieurs, take a seat. Vanda wana s'il vous plaît. Inspecteur à la police aye, nzoka likambo yango ekomi ya mibeko. Motema ya Sharon eza kobeta. I want to thank you for. Napesi coming nanu to me merci. first. Lokola You have proven to be a very good. oyepa na nga tomema na lisolo parce que tu es un ami. Merci. I came as soon as Na I ye found out. ndenge kaka nayaki It's a kocomprendre good moto news, someone atutaki from na nzela. Harvard, took her to the hospital. Ezalaki nde moto azwaki mwana mwasi yango amemaki na But hôpital. there's an NGO Mais eza na that's away. ba ONG moko bazo The traiter main dossier. thing that the culprits Bango are baza na doing. posa bakanga mutu penza o atutaki mwana mwasi oyo. Te inspecteur. Pardon. I understand. that Na comprendre. my daughter has Mwana made nga a mwasi mistake asali by erreur. abandoning the Ndenge family. abandonaki mwana mwasi oyo atuti na nzela. Kasi Since she is fine. lokola and amonani pe bazo traiter ye. Eza yango su grave te. Tosala nini kasi po tobongisa likambo. Ben, Um, I will not lie to you. nakosa bino te. This is a case of hit and run. Ka oyo eza problème ya manque ya contrôle na volant. Alors eza dossier mo bako bomba te. Well, Alors the NGOs are interested. ONG wana baza na posa bayeba dossier kosuka wapi. Mais nakoso wana bango. Them and their lawyers. Alors nakoki pe koluka avocat pour The to girl défendre is likambo. 21. Mwana mwasi ya tuti aza na 21 ans. The Orpheline. NGO is trying to secure it. ONG bazalaki na posa ya mwana mwasi wana. I will suggest that Mais na you take on sigere responsibility. bino nde bozwaka responsabilité bozwa ye na ndako Her needs, bopesa ye nyonso especially kosenga within this period. especiellement na ntango aza nanu na batraitement boye Okay. comme ça boyokana. Ah non No, Sam. te Sam non We barely know this girl. oyebi nanu mwana mwasi yango malamu te Listen, yokanga. I suggest we Na see her suggere. off. Tofuta ye amount. mbongo nyonso kosenga Honey, me what do you think? sheri olobi ndenge nini Sam, Sam what will it cost you? ekokute biso combien po to dédommager It's ye not about the money. eza nango likama mbongo te. The NGOs are interested. ONG wana baza na posa mwana mwasi wana They sela want bango. someone to take care of our responsibility. Alors balingi batu oyo batuti ye bazwa responsabilité. Mwana ya 21 ans parent te papa te mama te Lives and survive. avivaka kaka na balabala ndenge atekaka te kaka. I would suggest you Na bring her sigere home. boyene na ndako Look at her for her needs. bopese basoin bokipe ye bozwa ye en To charge get herself. mpe Some malembe money, arétablir so she can live na nyonso and take care of her et responsibilities enfin elsewhere akoki kobima un jour akende na ye soki alingi until the case dies down. ti tokoboma dossier oyo na malembe. Nzoka likambo ekomi grave. Sharon aluki makambo na famille. Inspecteur a s'expliqué. ONG moko azolandela dossier. Po mwana mwasi aza orpheline. Atekaka kaka na nzela soki mapa, koko, nguba, maya malili et j'en passe. Esui bango po mama yebi te. Pourquoi mwana mwasi akomema ngambo boye? Bango bazanga kimia. Et voilà la police paie à côté likambo. Tala Sharon na ye na chambre ya baboti na ye. Ayene longia mawa ya mwana nzambe penza. Pardon papa bo sirikelanga te. I'm deeply sorry. Désolé bolimbisanga. I was just frightened. Na banda juste koluka Have left her, but nayeba so na kosunga ye ndenge nini me na banda obanga kozwa ye jail with the police fine. na banda obanga mpe soki bamoni ngai na mwana mwasi oyo soki akufi bana koti prison Should have told her. fale kamome olobela biso We are your parents. toza baparent na yo Shouldn't have kept it. fale pa obomba makambo boye Kept it away. abomba makambo She blatantly ye nde lied to mutu us about her akosaki whereabouts biso ndenge yesterday nini at akendaki dinner. klasi te totunaki awa alobaki nini Now tell me, lobela ngai what were you doing? banda after osala you found nini the LA na nzela wana ya ajike na batongotongo alors ke falo kende université iloba wana nzela ekendaka université na bino Answer me.
me. Pesa nga réponse. Sorry, Mom. Pardon, mama limbizanga. That's not an answer. Wana eza raison te, eza pe réponse te na question nanga. Obandaki kokende wapi? Na nazalaki na Doris. We're just going to To bandaki kokende kotala muninga. What are you going to say in Ah, her defense? bokende kotala baninga. You made it look like Ah bon? I was being mean to her. Non, c'est comme si ton alobelaka mabe ya muninga wana. She is Omona anga mutu mabe. Ye muninga na yo aza na université. Pourquoi? Ye na tango ebongi atanga na université. Abimaka pamba pamba azomema yo pozo kende. Akenda wapi? Where were you yesterday? Yo lobe kendeki wapi? Who did you go to see? Okende kotala No nani? point asking her Tina moko te papoto na ye. because she's going to lie. C'est parce que akokosa bien bien. Akobandela pe akokosa. I'm going to make one thing clear Mais to you. naloba ngo clair pa na yo. When they bring her home, Tango bakoyene na ndako awa. you are going to be rescued. Yo nde mutu kozala responsable ya charge na ye. Clear. Est-ce que naza clair? You will learn Okoyekola sikoyo that there are consequences. ke eza na ba conséquences na ba action nyonso You're ozosala. not a child anymore. Oza su mwana moke pe te. I cannot believe Na what boy our kondima. daughters turned into. Mwana biso ya mwasi akomi nani na boyi kondima. Mom, I'm sorry. Mama limbisanga ko. Go to their room. Kende na chambre na yo. Eza bongo, c'est vrai faut ba condamner ye. Osali nini obombi, eloko bombi pesa grave. Il faut pas dédommager mwana mwasi wana soki abeko kufa pe ngambo. Toyebi Doris, Are you Aye. really going to let that Sharon. strange girl come live? Okotika vraiment inconnu wana aya kovanda na bino awa. The only way here. Ah, c'est le seul moyen to kata likambo. Us going. Elinga ezala grave. But thank Elinga you. ezala kena kota prison. This case. Lokola mutu azo gérer dossier, inspecteur wana za muninga papa nanga. Tobiki. See, Bon I tala, understand. na comprendre nanga yo. Okay, but your dad Mais can't siko stay in mon the ami, hospital eza bed. nini nango siko bali batika charge nyonso na mutu na yo. Come on, Sharon. You don't Sharon really yeba, know this guy. oyebi mwana mwasi opete. Anyways, Bon, ça va. so tell me, Lobelanga. does that mean she's going to come live Ngolo bake here non akoya and kovanda work wa for me? pe akoma domestique na bino to So I don't mwana musala nayebi nanga te. words. Na maloba mama Guilty. alobi ke aza charge nanga pe responsabilité nanga. I mean, I just have to do Ngolo what my banini. parents want. Na salaka o baboti nanga balobi. Look, we are just lucky Tala, here. tozaka nde na Because chance. this girl had Poso died. mwana mwasi ngo akufaka. I mean, you know Eh, what oyebi it bien. means. It Eloko would have elakisi. been a Elingaki koma ke non biso She did tobomi not ye. die. Heureusement Nobody kufite. died here. Bo mutu akufi awa. Sharon, Sharon. let's stop making this whole thing look like Tika kobema such a makambo ngo big deal. grave nde tikutu yo nde mutu osukisi masuma mokili. See, Tala, you guys are actually doing too much. bino pe bolekisi. C'est trop. Fine, she was hit. Bon, But it's not mutatuti our fault. akoyi ebongo sikoyo. Oyebaki kosala accident. Kuto banda okende na vitesse And then te. besides, what was she doing in the middle Ye of pe the na road? katikati ya nzela banda osala nini? Blind. Akufa misu. In my own opinion, Na opinion nanga. she is the one that's Tala, supposed to yende protect mutu everybody esengela from singa it. batu pardon. Parce que akoti biso na ba problème toyebaka te. Everybody with their Mais na own mboka oyo, entitlement. mutu mentality. nyonso aoye na mentalité na ye. Oh non, botuti mutu. Kaka bino nde bosali mabe. Maman, bonjour. Doris. Ma, Oui, maman. Zonga, bima. ma, Maman lobi, oyoki nga bien. Lee, Bima wa. Return to your parents. Zonga pa parent na yo. Sika kozala mboma mabe pona mwana na ngai. Eh maman, nabi bima. S'il te plaît maman, likolo ya ba conseil na ba maloba ya Doris. Moninga pasa l'accident. Maman ça a raison. Pour ce cas kendaki na classe nde makambo ezate. Please. Alors inspecteur s'il vous plaît, Vandawana. Ah, mon ami. Ngai musana nge suki awa.
ONG atindinga napesa bino charge oyo. Alors bino esengeli bozwa charge na ye, bo supporter ye. Pe na osala nyonso dossier wana ya ONG ezonga sur te. Merci. En tout cas, je te dois beaucoup. Au revoir. Ngana tiki bino. Pesa moi sinombote. OK, likambote. Ma fille, s'il te plaît, Vanda. Voilà un connu aye na lopangu. Welcome to our home. Bienvenue na ndako na biso. Sois à l'aise. Unfortunately, Babandi koya kotala. it's regrettable. Hi, honey. Hi, Salut chérie. Salut. Mrs. Grace. Na présenté bino grâce. She'll be staying with Bon, us. avant na biso pour un temps. Kino santé na kozonga mobimba penza. Grace. Grâce. Welcome to my family. Bienvenue na famille na biso. Thank you, ma. Merci maman. Meet my daughter. Na présenté au mwana ngai kombo na ye Sharon. Oya tutie na motuka. Hello, ma. Salut ma Sharon will Sharon. show you to your room yenda mtaolakso so chambre. you can refresh Chambre before esika dinner. yo kovanda okobonga mape simo oye kolia. Merci maman. Yaka landanga. Sharon, I'm sure Grace na is sûr, even come with grâce ndenga yeboy ayena bilamba te. you. So I would like Donc you to yo nde get mutu your own okota na representative. armoire na yo. Bongisa. Garde-robe na yo kanga bilamba mususu. Pesa ye. Donc alingi mwana mwasi ayeba ba conséquences. So how was your day, sweetheart? Mopaya ye na ndako tomoni babengi ye grâce. Mwana mwasi abiki na liwa. Bango pe bandimi charge. Awa bazwi ye. Tango boni bandeko tozela. Akobika santé zonga. Et après cela, akokende wapi na balabala. Voilà likambo ekomi na famille oyo. Yango mwana kozala matoi mangongi te yokela baboti. Pendant que bayebi koke kelasi yoke na yo bajenda. Sima nango bandi kokosa lisusu. Wana lisolo ya Sharon na